Tozali koko ba bandeko balandi ba Radio Maria linaka ya malongi ya mokolo malelo tozali na sango Bauduin MUKABI ngalile luju tozo sina malobate ya biso matia malelo na lokota la Lingala. Bana banzambe to yebite mikolo miyuti koleka Ecclesia ya biso ya Kinshasa eji ba episkopo basika. Ba episkopo basalisi basika bazai misato. Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, Monseigneur Vincent Chomba, pe Monseigneur Charles Ndaka. Bango basato bakokoma ba episkopo mikolo mikoya, pe ba episkopo basalisi ya episkopo Walukumu tata cardinal Fridolin Ambongo. Bango lokola ba episkopo soki bakuli bonganga ya bango ya kiepiskopo bakosala mosala ya bango sima mpe lisanga na tata episkopo wa Lokumu. Bazali ba episkopo basalisi bakosalisa tata episkopo cardinal na mosala moye ya gouvernement ya koyangela diocèse archidiocèse ya biso ya Kinshasa na makambo ya pastoral na makambo ebele oyo tata cardinal asala kauto kala yelisanga na Monseigneur Edouard Kisonga sikawa bakokoma bato banei sima ya tata cardinal bakosunga ye pote Ecclesia ekende liboso wana eza eloko ya mutuya ba episkopo ya biso ya sika bayebi yango me bakosala sengeli basala yango sima ya tata cardinal na bonganga bakokoma solo ba episkopo bakozwa pouvoir oyo Kristo atikelaki ba apostolo bakozwa pouvoir wana na mobimba na yango na français tolobaka la plénitude du pouvoir sacerdotal bakozala na yango kasi na bosali mosala basengeli kosala yango sima ya yawa bango sima ya tata wa bango Eminence Cardinal Fridolin wana nde eza ya mutuya zambi basengeli kozala moto moko basengeli kokolabore kosala yango ndenge Ecclesia ezai kosala ya mibale awa bakokula bonganga wana ya episkopo pe bakokoma ba auxiliaire mibeko ya biso ya droit canon etindi te tango cardinal azali na kokoso na nzoto azali empêché akoki kozala te ou bien azali moi déplacement azali absent azali te eh bien bango ba auxiliaire nde bato bakojiba libulu wana sengeli pa représenter tata cardinal pisika ye azali absent a voyager à Kepoto à ke intérieur azalité na Kinshasa eh bien tata cardinal akoyebisa bango te voilà ngai na ke bino boko remplacer bango moko basengeli bayeba te ezalaka ndenge wana ata tata alobi te bango basengeli koyeba yango en cas d'empêchement ou d'absence il faut automatiquement bo remplacer ye na mosala wana ko remplacer ye ezate te bo jingwende ya ye ngwende ya tata cardinal eza ya ye ba auxiliaire baza ba auxiliaire ba ngwende ya ye na absence na yete ezalaka te donc boko remplacer ye na mosala alingaki kosala kasi awa asali mobembo awa azai nzoto kolongonu te eh bien na isika wana nde ba pesiye maboko ba jipi libulu wana ya misato na mosala bakosala tata cardinal nde akokabolela bango ba charge ba responsabilité lokola bakozala batu banei tata cardinal aoloba na oya liboso yo sala mosala boye oya mibale sala mosala boye oya misato ya yo mosala yangoyo ya mine tala ya yo pe mosala yangoyo bakaboli misala pote moto na moto aza na mosala na ye mwa ba confusion ezala te mingi na Kinshasa to meseni na ba région apostolique région est région centre région ouest
et puis kola bakomi banei sikawa akobongisa toyebi te soki bakokela lisusu région ya inei toyebi te me tata ayebi ye mei ndenge nini akolengeli makambo na ntina te tata episkopo moko na moko na bayeba kokoma baepiskopo auxiliaire moko na moko adwa esika oyo ye akosala mosala mpo ya kotombola diocèse archidiocèse ya Kinshasa. Mpe kuna na baresponsabilité wana mingi bakonome bango bavicaire généraux. Vicaire généraux ezali molandisi oyo akotala nsima ya tata cardinal baresponsabilité na basecteur nyonso généraux lagisi eza likambo moko particulier te mais en général eza na question générale son pouvoir exécutif de manière générale bango nde bakosala yango lisanga ata moko na moko adwi mwa responsabilité particulière na pembeni eh bien mibeko elobi bakonome bango bavicaire généraux mais le cardinal est libre ndenge akokabolela ya bango misala wana tokoyeba yango na mikolo mikoya. Alors tango tata cardinal aza na mpasi azali na mwa mikakatano aza na boye eza na misala misusu esengeli atinda évêque auxiliaire asala yango. Alors na misala wana ezali na misala misusu esengeli ebongi na évêque auxiliaire na isika te ezali na basango ndakisa confirmation bakopesa bana nkotisa esika wana tata cardinal akotala nanu baepiskopo auxiliaire akotala na baauxiliaire atali oyo azali disponible atindi ye ake kopesa sacramento wana eza possible tete atika baauxiliaire akende kopona sango kende kopesa confirmation na esika wapi baévêque auxiliaire bazali. Donc esika wana eza pe ezali pe ndenge ya kosala mosala oyo ebongi kati na auxiliaire na évêque diocésain na bomoko ndenge bakosala. Mosusu ezali nde etinda ya tata cardinal oyo akotindaka bango na baresponsabilité ebele ezali bongo droit canon elengeli bongo te na pouvoir na bango épiscopal na exercice na yango sur le terrain misala bakosala ezali tata nde moto akotinda bango yo sala oyo o mosusu sala oyo bino banso boza baepiskopo mais chacun akozwa mwa etinda moko spécial et bongo soki yo évêque auxiliaire oza nzoto kolongono oza na empêchement te eh bien tata atindi yo kende kokulisa banganga nzambe na isika songolo kende kokulisa bango diacono ou bien kende kokulisa bango bonganga eh bien évêque auxiliaire asengeli koboya te akondima na esengo akondima na limemie zambi bango bazali kosala mosala wana sima ya tata cardinal ya suka ecclesia mpe na nzela ya code ya droit canon elobi te bango banso basengeli bazala motema moko bazala pe makanisi moko bazala ya kokabwana te ecclesia esengi te bazala lisanga moko bayokana bango na bango tango bazwi likambo linene na diocèse makama ye mazali na motuya mingi esengeli bavanda esika moko basolola likambo yango moto na moto akopesa ya ye makanisi na likambo oyo ngai namoni boye oyo mosusu alobi mpo na ngai namoni boye moto na moto apesi likanisi na ye mpe na suka basali lokola synthèse bazwi consensus relation oyo bango basengeli réponse oyo basengeli kobimisa. Donc bazala motema moko bazala mpe likanisi moko. Voilà ce que nous pouvons retenir toko kosimba
mpo ya baepiskopo basika biso tozwi oyo mosantu papa apesi basala nsima ya tata cardinal Fridolin Ambongo.